bosoto pingana yango pembeni kimba bosoto na bomo iboyo kimba bosoto. Mbote bandeko balandi ya émission Santé Lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kotalaka émission na bino kitoko émission Santé Lamu. Émission ekoyaka na tina ya kovaloriser médecine naturelle, médecine africaine, médecine wapi bobengaka médecine traditionnelle. Émission eyeye na tina ko dénoncer mayele mabe ya loposo pembe o asalaka à travers médecine na bango o bobengaka bango médecine moderne. Na tina ya koluka ko détruire santé baindo, na tina koluka ya ko exterminer race noire. Esengeli boye ba ete émission Santé Lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono to pe na mai moko songolo ekoka bongo kotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa. Lelo tokolobela pona nini batiaka ba épices na bilei to pe bizeuzeu na banzi papa mama elenge moto nyonso soka zolamba apreferaka atia bizeuzeu na kati ya bilei na ye oyo bobengi bongo bepisi. Kasi ntina nini oyo batielaka bizeuzeu yango esali biso pasi makasi na kotambola bisika bazolamba to pe bisika bazoteka bepisi oyo babengi bongo bepisi naturel, bepisi oyo tolonaka epa na biso ekomi kobunga defi ya musique. Eso okenda ba mesa nyonso bazokotekela biloko to pe bepisi ekomi rempli mingi na bepisi artificiel, bepisi eza bongo ya ba produits chimiques, bepisi ezouta bongo libanda mboka. Pona nini pambete batu ba mama balambi bazoyeba te ntina oyo batielaka bepisi na bilei, bazoyeba te ntina oyo tolelaka. Na banzi bakoko na biso na kala soko okei na esika bazolambela okomona bakotia ba aubergine, ba matungulu, ba ndembi, ba ai, ba muscade, ba pilipila mubeso pe bongo na bongo. Sika kutu soko okei na bawenze bakiwaye o bakoko na biso baselaki, ba dikombo bakoko na biso baselaki, ba dizude bakoko na biso baselaki na wenze bateka yango susu te elimwe. Ekomi mingi remplacer na bepisi artificiel, na bepisi bazoko sala bongo na ba produits chimiques. Et soko okei na bawenze na biso pour le bisika bazoteka to pe soko okei na bisika ba mama na biso bazoko lambela okomonaka ba kib, ba gu, ba tomate ya manzanza. Mpona nini bazoyeba te tina ya kolia, bazoyeba te tina ya kotia bepisi na bilei. En tout cas esalaki biso pasi makasi. Nzoka nde ba episi oyo bino bolongwe kosalela oyo tolonaka epa na biso moko oyo tobengi bongo bepisi naturel ezali bepisi oyo ntango olia yango epesi guna lolemo, sima kopesa guna lolemo eke kotonga to pe ko prévenir nzoto na yo contre bokono oyo koya libanda. Donc ezo jouer rôle ya prévention ya maladie. Donc ntango ozolia bepisi oyo ya biso na kati oyo biso moko tolondi pa na biso bepisi ezali naturel eko benga na bokono nyonso oyo koya na nzela mabe oyo koya po ya kutungisa nzoto oyo koya po ebundisa nzoto ezoko créer oyo benga bongo ba anticorps eye kobatela nzoto. Kasi bepisi oyo tomi kotisi ba kibi, ba gu, ba tomate ya manzanza pe bongo na bongo ntango olia yango oui ekopesa gu na lolemo. Na lolemo peno koyoka gu. Mais sima ya koyoka gu oyo landeli na nzoto ya mutu eke ko créer ba bokono. Donc eke ko bakisa oyo tobengi bongo quatrième rôle ya destruction. Donc eke ko bakisa et détruire nzoto. Pour ete ndengo zolia yango ntango na ntango bokono ekosala nini ekoyela yo ye moko na sali bokono ye moko pe afongoli porte pona bokono mususu esala nini eya. En tout cas esalaki biso pasi na komona penza lolenge ba mama ba papa balambi balongwe mingi na bepisi naturel bakoti mingi na bepisi artificiel nde yango esalaki ete tokita bisika bateka bepisi toyeba pona nini ba mama pona nini bateki pona nini pe balambi bakomi mingi ko préférer kosala bepisi artificiel par rapport ya bepisi bakoko na biso baselaki. Nde bongo bandeko na biso na régie soki tozali bongo ne longo na bino boko kotiela bongo biso elema epai wapi tokitelaki bongo na wenza selemba opo ete ba mama batela ba réaction ba mama par rapport ya utilisation ya bepisi na bango po ani bakomo teka mingi bepisi artificiel be po ani bakomo lambela bango bepisi artificiel. Bandeko na biso na régie soki tozali longo boko kotiela bongo biso
elima wana. Mbote papa. Kombo babenga yo ana. Mama Ana. Awa tozali wapi? Wenza Selembao. Na Wenza Selembao. Matondo tomoni na mesa na yo ozali bongo koteka bepisi kasi etondi mingi na bepisi oyo ezali bongo ba gu ba tomate ya manzanza ba kibi ba onja pe bongo na bongo. Tolingi na toyeba bosombaka ngo wapi? Tosomba na Wenza Zigida. Bosombaka na Zigida. Est-ce que salamaka awa na mboka na biso Kongo te eutaka libanda? Eutaka libanda. Na kate bepisi bozoteka est-ce que batelisaka bino soki basalaka ngo na nini? Te batalisaka biso te. Bino pe boyebi te. Biso pe toyebi te. Bozwaka pe likanisa otuna te. Totunaka pe te. Donc bosombaka bino pe bokomosala. Siko ya kokama toali komona ete na tanga bakoka na biso ezalaki bamesa ezalaki kaka rampi na baepice babengi bongo baepice naturel oyo biso moko tolonaka ba aubergine ba céleri ba ail ba citron ba poivron ba tomate ya mbuma kasi sikawa tokomona bamesa na bino ekomi rampi mingi na baepice eza artificiel ba tomate ya manzanza ba gu ba kibi. Est-ce que boyebaka ba conséquences nango ntango ozosalela babiloko wana ntango ozolambela yango? Te conséquences nango toyebi te. Donc bino boyebi kaka eza nango normal. Lokola bazoteka kaka toyebi kaka ezaka normal. Totondi bino botondi. Mbote papa. Awa tozali wapi? Toza na Wenza Selembao. Kombo babengelaka yo ezali nani? Kombo na Makiese Angel. Matondo mama Makiese Angel. Toye ana mesa na yo tokuti ba epice ale bongo koteka ba epice tolingi toyeba bosombaka ngo wapi? Tosomba ngo na Zigida. Bosomba ngo na Zigida. Esalamaka aka na kati ya Kongo te utaka libanda. Ba aubergine balonaka awa, poivron balonaka awa, tangawizi awa. Ba kibi ba gu ba onja biloko nyonso ali komona awa. Biloko wana mosusu pe basala yango soki nayebi na nga te soki onje eutaka wapi. Oyebi kote basalelaka te. Est-ce que oyebaka composition nango to basalaka yango na biloko nini po ete ekoka kosalama? Batiaka bamungwa na mwa basolution ebele me ndambo oyo oyebi. Ndambo nga nayebi mungwa. Papa mungwa. Net bakibi ponu bakibi nini wana basala wana baye. Nayebi na nga te. Kaka yo yebi kaka mungwa. Mbote mwana ngai. Kombo babengaka yo nani awa pe awa tozali wapi? Awa toza na Wenza Selembao babengaka nga mama Apasa. Abenga yo mama Apasa. Oza mapasa. Matondo tepa na mesa na yo tomoni ozoteka bepisi. Yango tolingi toyeba ba epice oyo tomoni wana ba kibi ba gu ba onja pe bongo na bongo bosomba ngo wapi? Tosombaka ngo na Zigida pe ba maison ezali ya ebele oyo tosombelaka ngo ba maison ezali. Kuna na Zigida est-ce que salamaka ana na Kongo te salamaka libanda mboka na biso? Musu esalamaka nango awa musu libanda mboka. Matondo. Est-ce que boyebi composition nango basala yango na nini? Donc biloko nino basalaka po ete kokosala ba kibi ba gu ba tomate ya manzanza biloko basalelaka yango boyebi yango to composition nango? Ngai na composition ya kibi simple. Kibi simple tokende esika basalaka yango basala mélange ya muscade, basala mélange ya ba céleri. Donc biloko basangisa kaka ezalaka penza biloko ya naturel. Kibi simple ni nayebi po basalaka ngo na miso na biso. Matondo mingi. Est-ce que yo bosalelaka ngo na ndako? Kibi simple. Nga nasalelaka kaka kibi simple parce que nayebi ndenge bakompoza basalela ngo. Po tosi tolanda méthode nango ne basalela ngo kibi simple nga nasalelaka ngo. Tango bosalela yango na tanga bakoko na biso nayebi ete basalelaki matungulu bandembi ba ail ba aubergine ba tomate ya mbuma ba bilo ba ail ba muscade pe bongo na bongo kasi bino bokomi mingi na bepice eza artificiel ba kibi ba gu ba nini. Est-ce que boyebaka ba conséquence to pe ba dégâts ya ba bepice wana? Ngai ba dégâts nayebi yango te mais bato balobaka kaka ke biloko ezopesa malade. Yo biloko ezopesa malade. Mais en tout cas nayebi te ponga na utilisaka kaka kibi simple kaka na biloko nanga parce que wana yebaka ke basalaka bo. Totondi bino botondi. Matondo mingi bandeko balandi. Na kotala boye eza passe mingi na motema.
pasi mingi na motema mais elingi loposo pembe elingi mondele na kotala réaction ba mama mama tondo mingi na ba mama mosusu o basali réaction ke mba mosusu ateka yango kaka po ateka mais na motema na ye moko to na epai na ye moko asalelaka yango te parce ke ayebi mabe oyo esalaka na nzoto ya moto kasi ba mama mosusu oyo voa meme alobi ete mpo na ye asalelaka kibi simple mpo na nini basalisa bango conférence moko songolo babengisa bango esika basalaka bayebisa bango ete kibi simple esalamaka kaka na bamatungulu bandembi baai mpe bongo na bongo ya wapi ntango bosombaka meme si kibi yango malgré lelo lokola tokoma olobela yango sukasuka bakobomba mais botalaka composition ya kibi même si kibi simple oyo mama wana alobeli ete basala yango na bandembi bamatungulu baai tala composition yango okomona ete basala yango même si na biloko wana te même si biloko wana batiaka yango te mais batiaka yango na baproduit chimique soki otali mingi okomona bakibi wana basalaka yango na E621 baexhauster de goût moko babengi yango E621 to mpe glutamate monosodique na bandi na bapape na yango soki otali okomona bamosusu babrige kaka E621 elingi koloba glutamate monosodique molécule wana eza molécule nano ya mabe makasi na nzoto ya moto eza toxique na neurone donc ntango ozolia yango ezokoempoisonne banere na yo eza nano contre-indiqué na mwana moke eza contre-indiqué na mwasi azemi mpo nini na mwasi azemi parce que lokola mama ndenge azolia bongo ezokende na baniveau placenta mpe mwana azolia bazokonsome nyonso mama azolia nde koleka mbala moko na mwana nde ezobebisa bongo ya mwana deke mama ozolia biloko wana bongo ya mwana ezosala nini ezobeba na kati ya glutamate monosodique wana eza na molécule moko eza na kati ntango ozolia yango okoyoka susu goût ya biloko mosusu te kaka oyo batie kibi yango babengi accoutumance accoutumance wana bokomona yango na bandeko bamelaka cigarette ndeko amelaka cigarette oyoka keto ngai namelaka cigarette mpona malili mais okomona na moi makasi azomela cigarette mais yo omelaka mpona malili siko moi makasi bazomela yango mpona nini accoutumance donc eloko batia na kati ya kibi to eloko batiaka na kati ya cigarette soki olia yango te to soki omeli yango te ozose sentir mal à l'aise et eloko batia na kati ya composition ya kibi soki olie biloko mosusu so balambeli kibi te do okotika komona goût nango te omonaka lokola goût eza te mpo na nini omipesi na kati ya composition wana na kati ya bilei oyo eza bongo na baproduit chimique ezodétruire makasi nzoto ya moto apart glutamate monosodique wana basalaka yango mpe na ba E627 oyo babengi bongo guanylate disodite eza moko baexhauster de goût linosinate eza mpe moko ya baexhauster de goût colorant couleur eza moko oyo kaka eza bacomposition ya kibe sel iodé eza moko toujours ya composition ya bakibe mpe kikima bandeko balandi kuna na registre soki tozali bongo elongo boko kotiela bongo biso nano mwa extrait ya moke epai wapi bandeko na biso basalaki bongo reportage na usine oyo basalaka bongo kibe mpo botala composition ya kibe mpo na biloko nini oyo basalaka bongo kibe soki tozali bongo elongo kuna na registre boko kotiela bongo biso elema wana. Le panier de la ménagère a beaucoup dépéri. Les femmes doivent relever le défi des repas savoureux au niveau des foyers. Je dépense peu et puis je gagne beaucoup en termes de goût. On ne pense même pas aux conséquences, aux inconvénients. Est-ce qu'il y a des conséquences? Le résultat, c'est que mon repas est doux. Le tchéboujen, le ndolé ou le biokose, ces repas ont en commun un ingrédient de base, le cube bouillon. Son usage est devenu banal et quasi systématique pour la cuisinière ivoirienne. Pourtant, sur Internet, circulent des articles appelant à bannir les cubes et bouillons des cuisines. Les exhausteurs de goût divisent les consommateurs. Nous, ça nous a ouvert l'appétit. Le géant historique des cubes et bouillons a joué la carte de la transparence. Il nous a ouvert les portes de son usine, située en zone industrielle de Yopougon. En cuisine, voilà ce qu'on nous apprend sur la composition de leurs cubes. Les ingrédients qui sont communément utilisés pour la confection de nos bouillons. Le sel iodé, le glutamate de sodium, pour rehausser le goût des épices, du curcuma, qui va nous servir d'épices et aussi de colorant. On va rajouter de l'amidon, comme liant, sans quoi nous ne pourrons pas avoir la forme tablette ou la forme cube. Deux ingrédients retiennent notre attention,
Le sel et le glutamate de sodium dont la présence et surtout la proportion alimentent les polémiques. Les teneurs en sel contenues dans nos produits varient entre 40 et 60%. Cependant, nous nous sommes engagés à réduire cette teneur de 30% d'ici 2020 selon les recommandations de l'OMS. Ce matin, une vingtaine de commerçantes visitent l'usine. En 2 ans d'activité, le fabricant japonais a quadruplé sa production. La demande est forte sur le continent. 1 tonne de glutamate de sodium permet de produire 1000 tonnes de cubes et bouillons. Près de 30 000 tonnes de cubes d'assaisonnement sont consommés chaque année en Côte d'Ivoire. Le secteur génère 90 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, à 75% détenu par le principal producteur. Une bonne santé financière que n'affectent pas vraiment les nombreuses controverses sur les exhausteurs de goût. Études et contre-expertises se multiplient, mais aucun organisme de sécurité alimentaire n'a jusque-là émis un avis clair et définitif sur la dangerosité du glutamate de sodium. Comme avec le sel, c'est l'excès qui nuit. Mais si vous avez toujours des doutes, vous pouvez faire comme Olga, ménagère à Dabou. À la place de je mets oignon, j'écrase oignon bien assaisonné avec adjuvant bien, je mets dans la sauce. Même la personne qui mange, même si on ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de cumin, la personne ne croit pas. Pour donner du goût à ses plats, la mère de famille utilise les bonnes vieilles recettes de grand-mère. C'est bon même. Matano mingi bandeko balandi na bandi ninga bengaka TV za radio te. Tembesili na bino nyonso bolobaka te basalaka kibi na ba matungulu bandembi ba ai bino bobosili bokomona ba elemaka obiso to witi kotanga yango wana obatasi bino obasalaka kibi. OK ba elema wana eza mabe makasi na nzota muda muta ko kolia kibi te. Na biso mibali tango zoli yango ezali ko favoriser bukasi ya kobote ezala te doko koma kisita kibi wana soko kei na bandeko na biso na pays d'est kuna na wa west esika babokolaka bangombe basalaka kibi na tina ko castre bangombe donc tango bazolesa ngombe kibi mingi po abota susu te o ezalaka toujours ba mayele mabe loposo pe mbasalaka kota kolia ateli bino kibi po ebotisa bino susu te kota ka ya médecine moderne na bango ateli bango planification familiale po na nini boko mo za batonga po bobota susu te to boko mo bota susu no ki makasi te e ba we status homosexualité mwasi na mwasi babalana mobali na mobali babalana po na nini po sa ya nyonso wana ezali moto mwindu abota na susu comité donc extermination ya race noire bandeko na biso bayindo soki penza bozoko attirer attention te ekozala passe tango nyonso balobaka te loposo pembe ayei na tina kosunga biso te kasi ayei na tina kodétruire biso na tina koluka ye kuta yingila nde mabele Afrique kibo tozala bongo kosalela ezali moko o wapi ezali kobakisa bongo obésité bato bazokokoma minene makasi bakokoma mafuta makasi e mafuta wana munene makasi suka okende kose retrouver na diabète soki to ya diabète tango na tango bozomona bato mutu mwana muke elenge paka muke okende bona hôpital diabète eza nini kaka bakibo tozali ko consommer babokone belo toyebaki te bamiome bakiste bafibrone toujours bakibo tozali ko consommer baépice tozali ko consommer baépice tokoti nango AVC accident vasculaire cérébral na kala toyebaka ngo nanu kutu te ezalaka te kasi sikawa muke mutu wana bela AVC muke paralysie pona nini bakibo tozali kolia ba tension na kala toyebaka ngo te pe tango ebani toyebaka ngo na mikolo mais siko même si mwana moko kende boye tension ezomata ye azo raisonner le côté pona nini biloko oliaka bakibo tozolia esengeli toyeba pona nini toliaka donc soki moto mundu soki biso ba congolais tozo consommer bakibi parce que toyebi na nutina tolelaka te tozali na 3 rôles toliaka tozali na rôle ya construction tozali na rôle énergétique pe rôle ya protection ebe pisi nyonso batiaka souvent na bilei ekendaka mingi kojouer rôle ya protection kobatela kasi bakibi bagu batomate ya manza noto mipesi mingi ezojouer rôle ya protection te mais ekomi kutu kojouer 4e rôle oyo eza bongo rôle ya destruction tango ozoli yango ezopesa bokono tango kobela okei na hôpital
na hôpital kuna pe bapesi yo kisi bapesi yo ekalme yo mwandambu ebakiseli yo susu maladi o wapi po lobozonga susu na hôpital yango wana rôle ya loposo pe mbasaka rôle ya commercialisation na rôle ya commercialisation akoluka te kopi ne kufa nano alingaka commerce nesila rôle ba entreprise to pe ba dépôt pharmaceutique yeli awa eza po tangu na tangu batekaka kisi na bango lokola rôle na bango eza batekaka kisi na bango bakoluka biloko wapi ko détruire santé na bino tangu na tangu bozalaka bango maladi po ete bosala recours lokola médecine naturelle eza na impact te bokosala recours na médecine moderne yango bakokomela bino bakisi oyo wapi bango bakolo muluki bamaladi oyo bino bozobela po ete bakisi na bango etekama lokola ezali po ete bakisi na bango etekama donc bakotika kolinga te entreprise na bango ekufa tangu na tangu bakofinanse po ete babiloko ezodétruire santé na bino ekoka bon kozala lokola ezodétruire santé na bino ezoka existe bino bobeli bokei na bahôpital lokola bahôpital na biso baza baauxiliaire mosala bango kaka totangaka te po tosunga population mais totangaka po tosunga intérêt loposo pembe awa na mabele na biso donc même si sur les places santé eza bongo baminganga na biso bamédecin na biso batangaka te pona koluka vraiment intérêt à population congolaise c'est pour ça que voir même ye moko médecin azotanga na inconscience atangi fumer préjudiciable à la santé ayebi pe azokende te ape batu mais ye moko mona akonkamaki na coin azofumer ye moko ayebi ke kibe eza mabe mais na ndako ne bazolambela kibe donc azotanga te po comprendre mais azotanga po servir loposo pembe oyo azali bongo rôle ya auxiliaire et okotikala komona bango te baleka na bitando batelisa bamabe ya biloko biso tozokonsome mpona nini lokola ye atangeli na rôle ya auxiliaire po asunga loposo pembe akokisa objectif na bango oyo baza nango awa ya koluka mombongo ya commercialisation donc rôle ne ekozala kaka bongo akokoma kaka kisi lokola ye mpe mwa lipa mwa mai ezomonanela wana oyo aye wana ekoki alors esengeli penza biso wapi baminganga et surtout banutritionniste tosala l'effort ya kosunga population congolaise population africaine parce que banutritionniste boyebi mpena nyonso oyo tozoloba na mozindo nango lolenge kani bepiso tozali bongo kosalela oyo ezowuta bango libanda mboka oyo bazosala bango na baproduit chimique énorme ya mabe makasi ezodétruire santé ya bayindo alors soki bosali yango na motema kosunga population congolaise na bandi bokoleka na bitando e baproduit oyo lokola bakibi bagu batomate ya manzanza ekoleka susu te mwana makuta asalaki bongo kosala réaction keno tomate ya manzanza basalaka yango na pomme basibi pomme ya monene baniki na machine ya wapi tomate ya wapi bazulaka yango wapi ezali baproduit chimique oyo batransformaka baniki basala effort tie comme avoir même na mwagu ya tomate mais comment avoir même kuna goût ya tomate te donc bameki ko adapter mwandambu donc babanisa mwandambu ataka ka mwagu ya tomate kasi comment avoir même pas na goût ya tomate et ndenge tozo consommer tomate yango wana nde babokona lolenge eza bon kopesemela biso alors bokomona nini bepiso biso tomikotisi bepiso artificiel bepis ou azama ko sana ba produits chimiques ezo jouer rôle ya destruction kasi bepis o ba koko na biso ba saelaki bepis naturel et jouera bon rôle ya protection donc ba koko na biso ti balamba ki biloko ti bazo tia bepis to pe ba bizeuzeu po ebatela banzoto na bango teke et détruit banzoto na bango kasi mundela ye a convaincre bino a pousser bino ko sala bepisi artificiel a kosi bino ke azonika ba ai azonika ba ndemba azonika ba muskane azosalela ngo or eza ba produit chimique énorme o voit même bato bakoki ko consommer ngo te kasi bakonzi na biso o baza bango nete na santé bosunga bakonzi mboka botelisa bango vérité lolenge kani ba produit chimique to pe ba piste chimique o bazosala bango na ba produit chimique ezoko détruire santé ba yindo
parce que bino soki bosungi bakonzi mboka tondimi te ke bepisi wana awa ekoteka masusu to ekosala masusu tokokende mingi na bepisi naturel. Alors tokozwama moke mwa avantage ya moko bepisi naturel oyo ezali bongo ai toloba kaka moko ai oyo tomonaka oyo tolambelaka wana mbala mosusu mpe oyo tonegligeaka mosusu mpe akoboya kotiango na bilei na ye akoprefere atya kibi akoprefere atya gu akoprefere atya eloko ne oyo wana ya baproduit chimique oyo bino bozali bongo koprefere. Kasi ai ezali bongo kokombatre bamicrobe bavirus babactérie. Donc ntango ozosalela mingi ai infection ekoyelo te baangine bamigdale donc mungongo pasi bakosu bamaladi nyonso wana barougeole ekozala te kaka na ai ya pamba wana soki ozokonsome mingi ai babokono ebele oyo tobelaka ekotika koya te vi ya role na ye ya protection oyo aza nango atake antibactérienne antimicrobienne mpe antivirale. Kasi lokola tominimizaka yango lokola tonegligeaka yango lokola mpe toyebaka utilité nango te, c'est pour cela moto atiki ai akesalela kibi, moto atiki ai akesalela tomate linzanza, moto atiki ai akesalela oyo wana bozali bongo kosala eza ya produit chimique. Ai ndenge bongo soki ozolia yango mingi ekoprotege loposo na yo ekozala lisse mpe babokono nyonso eyaka na loposo bamikusa bamakwanza ekotika kozala yo te soki ozokonsome ai na norme mpe à une grande quantité. Kasi avantage ya boye tolongwe na avantage tokei na désavantage. Ai edaka mutu digestion esama donc bilei oyo olei etambola malamu na type digestif ti ekende na eteni nango esengeli okende kobwaka yango kaka moko ai wana. Ai elitaka contre cholestérol donc obésité ndenge ozolia mingi ai ekobanda kodimine bamafuta bagraisse na kati ya nzoto na yo. Lokola ezodimine bamafuta bagraisse ekozala mwa pasi mpo bela voire même diabète ekozala mwa pasi mpo bela bokono lokola batension. Ai nano yango moko ndia bongo soki obelaka de attention ozwi ai olie eza régulateur. Donc ntango olie ai ako tia attention na valeur normale. Kasi avantage ya boye mutu akolongwa na kosalela ai akei na kibi, mutu akolongwa kosalela ai akei na kosalela bagu batomate ya manzanza. Ai elitaka contre maladie cardiovasculaire, bamaladi ya motema bacrise cardiaque bamaladi nyonso mutu oyo tofandi kaka boye mutu akoyi akangami akufi yango wana bamaladi cardiovasculaire bamaladi ya motema na maladi ya bavaisseau. Yango monaka mutu tobalaki kaka bien akoyi subitement akufi ai akolite contre yango. Kasi kibo bozosalela ekoestimule donc ekopusa kutu nde maladi cardiovasculaire yango pembeni na yo donc ate okandaki kobela yango te kiba kofavorize yango. Mais ai azokobengana yango tomipesa mingi mpenza kosalela bepisi kaka oyo tozolobela eza kaka moko bepisi ai donc tokoti bepisi mosusu te. Ai elitaka contre cancer donc lelo tomoni bacancer ekomi moke moke okende boye cancer moke moke okende cancer mais ai elitaka contre cancer ntango ozolia mingi ai ekozala mpasi mpo ete okokobela bango bokono na cancer. Or bakibo tozokende komipesa batomate ya manzanza tokende komipesa yango nde ezokoestimule cancer ezokoestimule bamaladi cardiovasculaire ezokoestimule badiabete. Donc soki tozali na busosoli bokomona ete ezali politique lolenge tolongwe na bepisi naturel oyo bakoko na biso basalelaki tokei na bepisi artificiel bepisi oyo baproduit chimique bepisi naturel oyo bakoko na biso basalelaki ebatelaki bakoko na biso na babokono nyonso. Kasi bepisi artificiel oyo tokomi osalela mikolo oyo ekomi nde koestimule kobenda babokono oyo bakoko na biso babelaki te. Et c'est pour cela soki okei na bapays non développés donc ndenge bobengaka yango bapays non développés donc bapays oyo bakibi bagu batomate ya manzanza nano ekomi kokota te. Bamiongo biso tobelaka awa bacancer oyo biso tobelaka awa badiabete oyo biso tozobela awa
ba maladie cardiovasculaire oyo tozobela oyo moto akwei kaka kufi moto avandi kaka kufi ba AVC ba paralysie oyo biso tozali bongo kobela awa soki okende na bamboka eza ke baproduit oyo boza kobenga lokola développement baproduit ozali bokoteka awa ya baproduit chimique nani ekomi kuna te okotikaka komona babokono wana te bokono wana otikaka komona yango te ba AVC ba diabète ba maladie cardiovasculaire ba cancer okotikaka komona yango te okotala ete na ntango bakoko na biso ntango tolobaka ntango bakoko na biso yambo mondela aya to mpe yambo tobanda kokonsome babiloko surtout na biso ya te na santé yambo tokoma kokonsome babiloko eza bango baproduit transformé baproduit chimique soki otali na ntango wana eza mpasi tokotikaka komona te babokono nyonso oyo eyeli biso okotikaka komona yango te batension badiabète bacrise cardiaque bamaladie cardiovasculaire baAVC okotika komona yango te bakoko na biso babelaki yango te badistosie lié à l'accouchement sikoyo ekoma mwasi azoka ebota ekomi makambo akobangela mpo nini bagraisse etondi nzoto bagraisse etondi nzoto nini yango ezotondisa babiloko bino bozolia baproduit transformé na kala na ntango bakoko na biso koko azokende ebota eza normal azoyeba te efe moko te koya mabe koyi koyela ye kasi sikoyo mwasi azokende ebota ekomi likambo kobangela toyebi te kosukela ndenge nini mpona nini consommation ya baproduit transformé consommation ya baépice artificielle baépice oyo na ntina kodétruire na ntina konuire sante bayindo eza mpasi alors mundele asuki wana te amoni ete ya na bato mosusu bakomi kokima baépice na bango to baépice eza bango na baproduit chimique bakomi oyingela mingi te tokomi okende mingi na baépice eza bango naturel ndenge tobetaki koloba bango baai bagout baaubergine batomate ya mbuma mundele akomi osala ndenge nini akotisi baproduit chimique toujours na baépice wana bato bakomi kolonela baépice wana na baproduit chimique mpo eboma nanu ni bavaleur nutritive ya baproduit wana mpe baproduit bakomi otya wana donc baproduit bazolonela lokola bafime na bango oyo baproduit chimique wana na bapesticide oyo bazoloba mpo baboma bainsecte ezodétruire nano environnement apart kodétruire environnement ezodétruire susu santé e ebomi na nutriment oyo ezali bango na kati ya baépice donc ntango ozolonela baproduit chimique wana baépice na yo bozolonela ndakisa litungulu ndakisa ai ebomiki ai donc valeur to baeffet oyo ai asalaka ndakisa oyo tobitaki koloba ete abatelaka motu contre batension contre badiabète contre bamaladie cardiovasculaire abomi valeur wana mpo ya nini ntango na ntango otombaka malade donc okimi kote kuna mpe abebisi alors na bandeko na biso tolonaka mpe na bakambi oyo tozokamba bango na eteni ya santé tosala ngele tosala effort tokoma koluka ndenge nini tolonisa mpe population na biso alona babiloko na biso na bépice na biloko eza naturel na bafime eza bango naturel kasi na bafime eza bango artificiel te pambe te bafime wana ezodétruire environnement ezodétruire santé mpe ezodétruire banutriments eza bango na kati na yango mpe elongo esusu wana edétruire na mabele donc eye kokolisa susu commercialisation na bango parce que soki oloni bépice na yo na bafime wana oyo eza bango bafime ya baproduit chimique ebomi na mabele donc mbala nsima avant ozwa susu ndingisa kolona faut que esomba baproduit chimique kuna mpo na bango e valeur donc mosala na bango eza bango ya commercialisation ezomata ntango na ntango bandeko balandi tomipesa mingi na kolona na kolia na kokonsome oyo eza bango baépice oyo eza bango tozolona ai mpa na biso moko baépice oyo ezolona maawa oyo eza bango 100% naturel pambe te baépice ezolona maawa ndenge tolobi eza na baavantage se na baavantage donc ezobatela biso contre babokono nyonso tomonaka tobelaka awa donc soki omipesi mingi na baépice eza bango naturel eza mpasi mpo obela okobela no me mokolo ya liboso ya mibale ya misatu kimia ekoti mpe bokono ya grave oyo tozomona awa te
ba mio ba kiste te ba attention te ba veste te ekotika kozala no te tokima bepis chimique bepis bazali bon kosana ba produit chimique olo postuma zokoyela biso tango na tango eyeli na tina na biso te eyeli na intérêt na biso te kasi eyeli na tina destruction banzoto na biso lokola bango bayaka mpona commercialisation yango bazotondisa baepisi wana mpo edetruaka ntango na ntango sante na biso mpo musana bango ekoka bango kokokisama ya koteka ya koluka mombongo batekaka kisi na bango yango bazotondisa baepisi wana baepisi bango na baproduit chimique nde tokima mpenza donc soki bocomprendre malamu to bososoli malamu bepiste ya naturel ezobatela santé na biso kasi bepiste artificiel to bazali bokosala na baproduit chimique ezokodétruire santé na biso donc choix eza clair biso bonso tomipesa bango na bepiste naturel matondo mingi na bino banso bozwaki bango libakwa kolanda émission na bino kitoko émission santé lamu na banyonso bazali bango na posa ya koleka na kati émission wana ntina koluka ko dénoncer mayele mabe ya loposo na ntina koluka kolakisa biloko nyonso bazali bongo kodétruire santé ya bayindo émission santé lamu epesi bino esika boya koleka to bobenga biso na banimero eza bongo affiché na se ya etando na bino tokoyanola bino na bakokoso na ba nyonso oyo bokotalisa biso en tout cas tozali wana mpona koyanola bino matondo mingi na bino nyonso bozwaki bango libakwa kolanda émission na bino kitoko émission santé lamu matondo mingi na équipe technique mobimba ya Voix Mo Télévision oyo esali ete tokomela bino na bandako na bino na bonzenga nyonso wana na nsima kamera tozalaki bango na Nema Biala na monta tozalaki bango na Netimba Superlatif mpe bongo na supervision tozalaki bango na Kumungala 9 lumière matondo mingi na Sekap Toya matondo mingi na bino banso tokutani mikolo ezali bango koya tika ete kimia tatako akei likolo na se ezala bango o mabota mabino. Bosoto, pingana yango pembe.